mabu ma base na check set olongwaka ou bien ba bengana ko bengana. Kuna nazwa arrêt total. Arrêt total parler ngoloba. Nazwa arrêt total eza ba genre ba mort subite. 12 wana na linga u kombo wana te donc eza code mot démoniaque. Tango 13 eza moi bien au monake 13 lelo ozana banduliste osombeli pe monduliste car na place que noko asila ba semelle ba chaussures ya ba basket akuma gitambi pasuka onde amata ngomba mbala moko donc biso ata na mois moko tobeti na biso 2 concerts 3 concerts déjà bien pour ba misusu mona babeta te baozelaka ati nini tobeta te tozelaka date na biso mo eza kuna na décembre libanga na molili kotanga bato ya bongo te te kotanga bongo te kotanga bato ya bongo te o fureur donc oza na fureur zala lese tangelanga bato baza world yebela vitesse G. Yebela vitesse G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment site na bino yangoyo. Site site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté ekokani na yango. Donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, ba émission kitoko. Ya bino yangoyo. Donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisous Bulukutu te yena Congo Suisse TV Bulukutu ça c'est du bio et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio kuna tobiaka ya ba chambre froide de thé vraie information c'est Congo Suisse TV Bulukutu et yo kaso ya Congo Suisse TV tsunga oui bana poto bana bipai nyonso ezwami bino bolanda biso vraiment vous avez été bolanda Congo Suisse TV yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider Congo Suisse TV Congo Suisse TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci massivement la bateau tout balanda biso partout dans le monde entier et ça la bien peu ça la plaisir ya koyeba ke bozala wana vraiment pour na rota biso par rapport pe ba remarque tout au bozala biso et ça la toujours la bienvenue ba appel na bino nyonso ba commentaire ba partage na bino pe et ça la bien toujours merci na kolo nzambe o ba pe ça toujours souffle de vie ndenge tozala liboso na bino boy sans y vraiment mon boulot donc neto le barato zala toujours na actualité je crois que le 28 vraiment janvier oyo moi na sikarobota maman na wapi oyo zabongo nzembo pe soit single ya artiste oyo artiste chanteur na biso mabuma base o azalaki pembeni ya Ferregola je crois que tant la mabuma base va belé va comprendre malamoko ba base kilo o boyoka pa Ferregola parmi ba nzembo presque belé à Ferregola mtabeti yango tozana a on a plateau na ngai mabuma base o apito so la par rapport ya nzembo na ye single na ye pe ma solo na ye mouvement na ye juste pour vous informer aussi azarasu na groupe ya Ferregola te asala carrière solo na ye o apito so la yango pe pourquoi pas te toucher pe ba artiste mususu par rapport à musala o ye pasala o déjà na zo pesa mbote mabuma base. Ouais, bonjour mon frère. Boni santé boni makambo. Ouais, santé kitoko ngaso talinga omona rara mandefu mona donc eza propre donc oui bah déjà que santé da kitoko
Merci, je crois que Bomoni invité dans Oezab Mabouma base donc Yenayende toko ça la émission oh naye vraiment donc merci à le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre patron Bruno Lubi Kambongo propre aux États-Unis l'Amérique donc on a pu sombote déjà en vacances je crois que ici la qualité tout le monde en a biso le boss merci aussi maman Laetitia Ngolo femme forte maman Laetitia Ngolo femme forte pourquoi pas na maman Élisée Mbo na pu sombo tenu ngwana merci aussi à mon boss maître John grand maître John na pu sombote ngwana merci na tout balingara toujours émission na ngai bo continue toujours ko partager Mabouma base tokota mbala moko tozana yo boni mouvement boni masolo ezo kende ni ko ça mouvement za passi ouais ils a passé l'union sur za passé mais sur tenir ko arriver na donc sur simbi au mona gete na komi na nga kitoko donc avec le temps aux autres travailler peu bien aux appels na batu bazo donc batu ozana bon orchestre puis ba travailler bien ou avancer non donc tout le baranini bato l'art donc ba mona arrêté mouvement ils ont travaillé bien ba osala banzembo bien bazo beta ba live bien studio na bango ils ara bien donc na poussa na soutenir bango donc c'est ça mamboza kitoko 2023 ebikara to démarrango avec vitesse ya patratum donc single na biso ils bima le 28 ça donc chanson on a 4 ya patratum titre na amour éternel na mbelango le boss Eric Mandala na maman Maria Piron donc c'est ça. Merci Mabouma, je crois que tout au bala na biso partout dans le monde entier pour comprendre que tozana Mabouma base auto sur la naïve vraiment ndenge ezalera toujours kaka donc Mabouma base lelo osali orchestre no soit osala déjà orchestre na yo yo tant ozaki na groupe ya faire regular Jack 7 ezaki pe na ba charge au faire regular abande ko mema ya bino est-ce que lelo Mabouma base ba charge abandeko soit obino mesa robenga banonga nazo kamba soit banozo kamba ne bolobara ba mise na yo est-ce que zo mpe ba charge na bango côté ba santé na bango moi pe moi loyer ya palin moi pe moi nini Mabouma zo vivre ndeni côté na soit zo gérer ndeni. Ouais, côté on avec le temps et comme on kafu. Donc sur Zagara oye barke na zana batu, na travers na batu. Faut za la mutema munene, faut za na bolingo na bango en plus. Soki moi chwegeline koti e ba pegete. Faut pe chwegeline ki ne pe kota banoko. Donc wana kuna sala ango déjà. Ngamo kuna zonga non ne lo mo mukie me bango ba kene lo rebele. Donc pour na batsa pene esprit na boulot na ba on poza boulot donc eza ba gagne pe na biso donc na ko linga te na blague na ngo donc et les cas déjà moins bien tant on soutient royal susu ndé na ole la ka pa ya vina ngai Eric Mandala donc tant on soutient royal mambo eza su kitoko donc lobi po mona ka pa instrument koti mambo vani na ne moko boye nyonso ebandaka boye donc molo to comme est-ce que Mabouma base a rappelé soutien ya ngambu oyo zala ki tokolo ba quelques personnes au bazaki no bien tant ozaki na Jack 7 quelques personnes au baza rappelé bien ti le lona ex patron na yo ozo rappelé soutien ya ngambu wana po zavi parlons yo eloko wana na ko lo bandini ezara moi bagarre obike so longwe place ozalaki batu msusu bakota na bolembu surtout soko yaka na batu te omona eloko surtout soko yaki na batu te batu msusu balanda na bango biso mpona intérêt ayebika ndenge po na olinga kutu fo benga nga Firer donc voilà d'accord donc message nango kitoko na leli donc bato mosusu omona otala moto ndenge alongwe ne kuna nga na banda olanda ye mpona église wana banda osambela sikoyo aza nisu na église yango te nga natika ye na nga kaka na église wana mais omona mpe ntango mosusu yo moto yaka nde na église yango mais ntango olongwe na église wana ye atikali na ye wana mpo aomona ye eske akokoka mambo akemeka wana eske akokoka eske pa okoma lokola mpe bango elo mo tobosanaka lobi ya mutu ezalaka pa ya nzambe donc biso ifo tosalaka kaka salaka eloko oyo olingisi ngaka na nzambe akokisela yango
neti ngai eza boulot na nga donc nayebi na nga mosala mosusu te naza nduliste à vie natangelango bachiki nasala baina na nga na ina nasala contrebasse mare ya guitare basse donc à l'époque moto abanda otangisa biso ezalaka professeur Jean-Louis abanda obeta mpe kaka basse na zaiko mwa ba 98 aobeta basse na zaiko donc bato yango bakendaka omona tali ya moto aza neso important te mais ntango oyoka guides ebeti ndenge guides ebeta déjà le 28 ya makambo ezobanda nde baoyoka nde na pasukeli bango bamona ete moto aza full option to soutenir ye donc eza nango ya oforce te mais ezalaka mwa moni babengaka biso bamusicien baingrand mais ntango biso tozwaka problème ya boulot ntango olongwe kote ozalaki baopesa mokongo baopesa mpena mokongo mona mpena nde lelo ozosibir yango ou bien yo ozosibir yango te bon na début ezalaki mwa turbulence mpe nomona na pilote akokoka suka ogérer avion te mopepe eleki baboule d'air likolo donc suka mais lokwa aza pilote yango moto oyo aterrise kitoko donc nga mpe ntina nayaka mpe kote wana na église wana nayaka mpe na bato na nga ntango mpe nabimi na église nake mpe na mwa kelke bato na nga malgré nasangisaki na oyo ya église wana nasangisaki kaka po sho eza te tomesana ye tokoma deja bandeko donc yango moni nasali effort bato nabimisa baoption nazalaka nango na nzoto napasuki nga na obenga ngo koyemba te mpo nayebi oyemba te nayebi kaka kopasuka donc nde napasukeli na champ nayebi ke bato baopesanga chance bakosepela nango donc bakozwa mpe na temps bayoki nde napasuki bakosepela nanga mpe oleka bien. Merci Mabou Mabal, je crois que Batouala biso azo comprendre vraiment par rapport à la sagesse na yo pe. Mais Mabou Mabal, je crois que ça pour la première fois vraiment te recevoir yo na plateau na biso, mais question oh de tout nyangote peut-être ba ndeko pe bakuta na yo pe pour la première fois, bako pour la première fois ba yo kapé question ko aider bango pe ba yeba ah soki Mabou mezarabe ah c'est pour na boy. Mabou Mabal na check set olongwaka ou bien ba bengana ko bengana. Kuna nazwa arrêt total. Arrêt total, parlez ngoloba. Nazwa arrêt total eza ba genre ba mort subite. Donc c'est ça, ba pesanga ngo verbalement. Pas faire rigoler, il m'a bien bureau à DG Polo parce que tu as rappelé c'est comme si ils appellent DG Polo mais tu as dit que le Mabou Mabaza na Jack 7 souté. Iya ozana nguya na ndeni. Aza DG, tu aza DG. Si aza DG oui. Na boité mais ezelo wa bato. Iya go longola mutu te. Et simba te pe en plus nga nazara nani. Ngam nazaro gérer orchestre. Nazaki chef de orchestre. Iya go longola chef de orchestre. Ye département na ye eza côté ya mikanda tala mambo mouvement na côté ya ba mikanda ba contrat côté kuna côté mouvement ezalaka nga mais kaza CG azali DG akolingi lobe 12 nebino wenge déjà botambola na 12 wana na linga u kombo wana te donc eza code mot démoniaque na linga ngo te eza na linga ngo te tsanga da 13. Tchango 13, ça 13. Firer à vite Tchango 13. Tchango 13 eza moins bien au monage 13 lelo. Ozana banduliste au sombeli pe monduliste car na place que noko asil la ba semelle la ba chaussure ya ba basket. Akuma gitambi pasuka ondia mata ngomba. Mais ça obino bo vivre na Jack 7 te yo ba pela ba car ba pesa nyonso o ba wi ko pesa so le lobi ba ba mo yo ka ke Mabou Mazara so pas faire rigola te na nyonso faire rigola pesa yo za rappel regret pona les appel regret na bango te ngai omoni so ko mokota na mamba ko pesa ko nini ngelo na sepela kuna ntango nazalaka kuna eloko donc na ngoni souvenir à bien ndengo ebinga Mabou Mabas Führer muntu munene. Donc nengo bengia artiste neni photo ça l'émission na biso te problème te yaka. Donc oh souvenir à bien nazara na ngwana. Misusu wana tika na to beta masolo misusu et ça bien.
Mais tant que je suis tout cannabis, oui, tout cannabis. Mais bateau, bah yebi qui check cette seconde vivre bien. Vous avez surtout vous avez enfant chéri à faire rigoler. Si après ça yo poste et chef d'orchestre n'ingue yo moro lobby. C'est qu'on doit profiter quand même la blonde. Ça fait rigoler. Tu vois ignorant côté. Ouais, ngai loko ba profit na nga côté kuna. Ya on a auto ebiso ezaka ke. Ndenge bat baeba nga mabu mabas fureur muntu munene. Donc esengo nazara nango yango wana unako boya te aza le padre aza vie na ngai donc ya mouvement na yengu tuté banda pa Vinconi donc on a fait rigoler bo banda maison mère ouais banda kuna biyepe mutabanda okotela nga ndeni ni mimi chitikela pe ya beta yi mutabanda okotela nga fort donc to banda kala donc ba vie na nga pena ya tongo mais oyebi kaka la vie banda oloba pe petit na nga lobiso na sali mouvement yo fuza musicien na nga type lelo ya osalami salami nazala na ye ti to passé moi temps wana 14 ans wana eleka nango bien to monaka mort sibit ngai lo mona comprena na mona ils a déjà arrêté nanga donc nakita nakini sa makambo mais ko kita ko sala makambo za pe mabete est-ce que le drôle baki eza obino osibisaka pa ba leader rebelle drôle baki eza le rôle à moi négligence eza le rôle na rôle ba déception mon parce que vous agini na maison mère parce que le peut tout monde nanga Diego Milito veye pas arrêter héritier na maison mère ba longa ensemble héritier sali mamna ya bengi Diego ti le Diego azara souté yo peut même chose est-ce que drôle baki eza ko reconnaître ba capacité na binoté soit c'est eza ngara profiter na yo kaka après atiki yo. Bon, wana na oye bati ngelo na lobaka eza na étape à vie. Donc on a vie tozara na étape oniatiawa ti okoma kote mbumeza ozuyango so eza manga ba Kongo wana ezaka ya rofiba ya ba Kongo ya rofiba ozuyango fibi manga no à l'aise. Donc komona no pas citer ça étape à la vie. Est-ce que faire rigola au regretta ka mabuma baza regretta faire rigola ninga za supembe na ite? Yetongai yo regrettera faire rigola ndengo za rasu pembe na été pe jag set ndengo za rasu na katite bon na débit ezalaki moi omona souci ko kabwana na bato mesa na bango ezaka moi omona débit papa mais na mesa na nga na regrettera na nga te na yebi ke tout ça déjà famille to ebana to passa ba bon moment donc eza non normal donc na regrettera te. Merci na grand maître John, merci na le patron Bruno Lubikambo ya propre. Merci aussi na Malé de cœur, maman Laetitia Ngolo Mbotenu Ngwana, pourquoi pas na maman Élisée Mbo. Merci aussi na yo, Mabou ma base. Mbala moko toko tapé maman orchestre na yo pe toko tana musala oyo mbala moko zo la sapé population po bayiba nini o Mabou ma base azwa ki pe na jack set o pe nini azo sala na carrière solo na. Mais avant toko mala Mabou ma base. Tant on l'ongoué pas faire rigoler, soit tant on va bengani, soit on va péso crise cardiaque ou non le bioana. Arrêt total non le bioana. Pourquoi pas pour naïta chemin où il y a orchestre à Moussouté parce que au gars aux à peine la maison mère, le rappel la maison mère Armorope qui n'aura moins bien tena jack set na d'autres barana faire rigoler. Peut-être ben va recevoir yo le sous pe ba quartier latin zali ba BCBG zali ba fali pour papier bazali pourquoi pas wata na be pas zanae. Pourquoi pas choix na yo ezaki sur Batouana mais oponèche nzela na yo mo. Ah ouais ba singelela nango singelela ka téléphone bene lelara. Voilà qu'est-ce ni. Te tika bon ba fana bon. Ouais da mamba kuzu etika la kuzu. Donc ba singelela nango mais ezalaka na mona santara so eloko wana ti. Donc c'est comme si namona ki une mise fungwa mainga. Donc neti na bana mona ti avant. Donc on a bimi namoni mise fungwa mina oh. Mais ngapi nake na ngaka ça fait quoi? Donc toi avancer car to comme na biso. Toi avancer to comme na biso yango pe lelo je crois que le 28 awa déjà donc sur le marché à plateforme hein? Ouais, plateforme et tout, au Talatina YouTube, nanga Mabou ma base officielle, TV officielle, pardon. Donc, Ezalawana, après
3, 4, 5 jours tosopi yango sikoyo na ndenge ya batele na biso toloba télé locale ouais balocale na biso batele tosopi yango donc toke les 14 tokozala na concert ya Saint-Valentin donc tozo avancer mbala moko donc biso ata na mois moko tobeti na biso 2 concerts 3 concerts eza déjà bien pour bamisusu omona babetaka te baozela kaka ti nde nini tobeta te tozela kaka date na biso mo eza kuna na décembre oboma batuti est-ce qu'on ne va pas faire rigoler tes places ou ta poto za direct mbala moko parce que tout le monde a fait rigoler banda zonga ki abetaka concert moko est-ce que za kuna ndozo bwakela te wa siko moni le roi biso ba kinois to timba trop to déborda au timba o boulele mutu do o lekeli eza les pas de betarat les pas banda zongi na zo betate banda zongi na prison zongi na mboka na zo beta vraiment te te mazana mikili so azana kine yanga bando beta azana mikili azo sala ba boulot na landaka na ba internet azo sala ba boulot na ya plan na tout ça ba finition na osa ba boulot so esili a obeta ne so banani o babeta raté wana parce que yo bi atana dem na moi mon beti de ngana teka libanga na molili moi mo ke ba manka uza oya libanga na molili kotanga bato bongo te oh manka uza te kotanga bongo te mais yo ne bozaka bien malgré tout longwa kotanga bato bongo te au Führer. Donc aux ana Führer zala les tangelanga bato baza world utangelanga na sebo ete tangelanga boy aux ana Führer ou bangani merci Christian Manza tangelanga bato minene ungana longwa déjà na page wana na uma patron mais comme patron quand même pétant vous avez collègue na yo vous avez ensemble quand même marque auspe vous avez bien le temps ça et ça la paix batu parce que Führer à lobby batangela ke combo ya marque auste au moins que ba loba c'est comme si vous avez un problème depuis Jack 7 bon so na lobby bongo oyebi na malgré o lukaka ebima pa na nga mais yo yebi na yo donc tika e bongo donc tangelanga ba world ko tangelanga tom sui non sibi au monde qui sonne kitoko voilà donc ko tangelanga tom susu ko tangelanga tom su bina filé au monde sonne bien au tirer côté na filé et sonne bien ko tangelanga tom susu Yannick Beba et sonne bien ko tangelanga Otangelanga les Belgicains ils sonnaient bien. Otangelanga bato wana te to za likolo. Kokitsanga te posi na zaboy. Mais ma base Führer na moyen okitsa te parce que rana déjà comme il likolo parmi ba collègues ba leader yo poza wana na kati wana mais question mo yelingai bato belé ba ndo condamné bino pas faire rigoler ke bino bo beta raté ba benga rande bato ba betela bino est-ce que ça reste solo auto karakuna amoni que on a vu tout à l'heure oyebi na mo lukaka ebima pananga ngaza question la tuni oyebi na yo oyebi na eza na batu nango ezala bon pona za sukuna te ezala na batu nango ezala na batu nango batu bayebi na bango mokili yebi na ngo ke kingandi oyo yazala nika boyemena oyo azala na eti prévenu mona to sala série yango ka côté wana to sala ba nini izalaka acoustique to lakisaka jeu mouvement to lakisaka ndenge attaque mona na déjà attaque za rende wa yende mutazalaka nefa fo ye mutazala ye mutasala 7 yango basali boye donc o timba o comprendre to ba vérité yebana na acoustique o betaka na o betaka te ngana lobi o timba o comprendre donc to tika on na kati ya lycée batu ba limbola na ba pale
Merci, je vous signale toujours le 28 vraiment donc Firer a lancé déjà morceau na moko déjà na marché ya ba plateforme nyonso pe na télé locale na biso ekoya nango parce que na ba YouTube déjà besoin déjà le 28 déjà. Mais mabu mabazelo moko pe comme ça batezani ni komona un guitariste kolongwa te mais kokoma embrasser carrière ya chant na sens que kokoma pe chanteur wando yemba pe toyoka déjà moi bestre na ba 10 heures wana mais to moni ça va quand même banda kala nous aki wapi wando yemba no ata komona guitariste azo yemba et ça rare parce que ba fait le fombo bango baza ba orchestre umeli mais na tout na question est-ce que yoko wando yemba tabino wana za nzela na ngate biso photo tikala na guitare bon na ozwana kota velo fombo wana vie na nga na pesi mbote ya gode vie sora lobi bongo omoni ngai avant guitare na bandara na chant donc nazara chanteur eloko pe sala ngai na yeba koyemba à l'époque avant guitare ezara vie na biso JB Mpiana souverain donc tellement grand frère ya masa na ngai Eric Ndia Ilusetibo Mbui Kabwasela pire petit ya mukulu siko iye sora iye donc toyoka musique musude toyoka mukulu siko tant na yoka mukulu namona na remarka ka voix na ye ba yemba na batu bakere banini mais na remarka ka voix na ye donc pesanga siko elengi wana ngape na yemba bongo voix na nga bat bayoka ngo ti na oyemba oyebika ndeza kikoso ezanga te wa douche te kikoso pena kikoso ezanga te o pasuka kana ninga kikoso zo pasuka na mona siko na bia tina sangisa ngona na guitare po salanga artiste complet tant na guitare muzindo koleka siko chant donc na lukana kita na okita kaka na yeba te so komia oyebi tant komia ba biso te faut kita sus donc nazo kita donc na tikala kuna na kati ya moni zo ngata mais esalanga pe bien esalanga bien et boostanga ndesko na chambo et guitare na chant ya mwana oyebisa batu na pasuki mabe donc tant boyoka single nanga le 28 bomona pena gete na te champota on a pasuki pena donc on a zogisi chant j'ai chant Ezui Kassir chant Ezui Kassir mabuma sur le 28 masole bimi est-ce que vous savez geste au bande comme ça salaka ya kozela ya okende komona ex patron na yo a bénir yo soit à bénir single wana soit chanson ne ko bima wana ya ko remettre na flash ou bien na CD ndeto mona pe héritier watana be basala ba fabricage basala est-ce que mabuma pe o sala œuvre sociale wana soit acte de reconnaissance wana et pas ex patron na yo ndeni bino bolingaka batu basala batu pe basala onto musungana na boule musuku ya danger kolega faut pas recopier omoni so copier logo yango mona monotonie ezoza trop faut créer ya sala iboye ngana kebo so yo po ya sala iboye ngape na sala yango to sa elo te non quoi créer gelo na tikeli vensone ngape faut na créer oyanga. Tu as parlé ici de la monotonie. Est-ce que tu as dit que la monotonie parce que bino ne va pas la musique makasi. Bino va la musique makasi peut solo là. Est-ce que le mouvement ils a déjà ou ils a déjà ou bien personne en répétition ils a déjà pour biso de quitter parce que ils a trop kitana caméra na biso vraiment na lié à répétition ma base. Album m'a fait rego ya fallait pour pas Formule 7 Ochobi mais je crois que ba ko fait le mde JB Mpiana babimisi mais ba tout mingi bazo take album Formule 7 ya fali pour babi bien babi monotonie za trop na katsuana yoza artiste chanteur compositeur oza muto pe aussi mara musique na ba studio est-ce que monotonie vraiment un album ya fali pour ba Formule 7 on ne ba tibeli bazo take que monotonie pe monotonie za nini bon malheureusement non na yo qui on sauté mais en pensant au yo kabon ba moko na télé pe au mona moi chani mo bona tala trop
aza na kati ya car boye batie bakole caméra na voiture nzembo wana nde naomona yango mwa trop mais misu nde nao nalandeli te il faut nalandela yango monotonie to développer kaka monotonie mbamo monotonie ezalaka nango kaka ezalaka nango kaka wana to mati okite ozwa yo kaka ekozwa yo kaka donc eza lokolo ya musique na biso donc rumba eza lokolo na biso donc so olingi ezala monotonie te fo okimisa rumba donc neti ngai naye nabeti chachacha me naoyemba lingala donc naopasuka siko na ndenge ya minere mpo wana bato tute basala yango oyekomi sikoyo guitare na voix esangani poison kasereka mabuma poison kasereka eza na place mo naoyemba maboko polele motema ya kofungwama Eric nazozonga na Kinshasa Mariame kokutana na yo baboti ye omona naosala batechnike moko wana mpo miziki na ngai eza baba mpepo pepe pepapa tada tada tete maboko polele donc osaka na champ oza à l'aise parce que wana tolobeka eza chacho bien osangisaka barythmétique ebele bon awa eza chacho te awa eza tokoloba eza na métissé odemba na métissé yango nakotisi yango latino nakoti yango latino oyebi kaka latino ya kobetama mingi seria bavie na biso bagrand calais babetango déjà avant mais sikoyo lelo mpena awa banoko ya lelo baotimbela yango te yo monaka ata mosu ngai nabimi na kashe na ngai nasali rythme na ngai eza mabe te mais rythme nongo est-ce que eza riche ozomona fo musique no ezala riche so eza riche te osuka na nzela ata obwakeli yango makasu osuka na nzela po makasu esila jour mosu ya osomba boye te mikolo makasu emonana te rythme esuki na nzela eloko ya bien ezalaka liboso fo rythmique no ezala danger omonaka vie na biso nani mopao mokonzi aza na rythmique na ndenge mokie te soki otali vie na biso King Kester Papa Wemba mpe na baame na bango so otali bazalaka mpena na rythme te bazalaka mpenza na rythme bando obeta bango nyonso eroya donc rythme na ndenge nini moni rythme nzembo no mpo ezala kitoko fozala na miziki ya bien donc ntango ezobeta yo mo osentir mpena oki mpe kuna maloba te mokoka mpena no miziki na nsima wana deux fois te donc apena guitare ezokende na ndenge mo boye esalo na sentiment avant kuta olanda na maloba sikoyo bavie na biso serie wana moto azalaka nango mpe kaka mopao moto azalaka nango ti lelo mpe azalaka nango kaka donc ayebi mpena rythme donc ye kote wana nalongolaka ye le grand mopao pepele. Les grands mots pas au PPL, ma base, merci vraiment. Je crois que tu vas comprendre, savoir où ils en ont quatre. Mais Mabou, maintenant on le dit que ceux qui ont l'ingénieur et ma monotonité, c'est qu'il faut bimalibanda rumba. Par la question payée, est-ce que faire égaux la paix, na monotonie pas bête rango? Et voilà, il y a un épisode. On est dans la logique. Au monde nzembo ebimi et koka na rythme nzembo mo boye au monde koka na rythme nzembo mo sauf karaké ba partition nde va nous a différent mais au monde dans un temps moko dans même temps wana ce que biso to ça l'effort to ça la pena batantu c'est l'effort Mabouma. Je crois que peut-être va comprendre vraiment réponse na tout ni. Est-ce que faire rigoler la paix déjà monotonie quand déjà dans sens qu'il y a déjà monotonie?
Ouais, yango na lobiti. Wana ekanga nango batutu. Wana ekanga batutu. Ekanga batutu omona mutu muso aza ni danger tant musu na deta na ye. Yeso deta na ebeti na par exemple aza neti na 10 chansons. So ebeti déjà na 9 ayoki elengi. Donc ya oza à l'aise oyemba bien. Mais soki oyeli temps musu yo parole oyo otekele nzembo eza 3 temps demi-temps amona yango déjà eza caché na ye te. Moni eloko esalaka mpasi. Siko nga nanga guitariste ngai ta nyonso na okota nanga. Merci Mabou Mabaz. Est-ce que le mouvement déjà ezalaka ou bien ezali ou bien zape na bateau peut-être aux pour ça va soutenir yo parce que le 28 ah ouais déjà ma solo eza déjà na marche. Ouais, mouvement ezalaka déjà donc banda na soirée total na bimaka nanga tokanga na banoko tobetaka pe ba concert donc tozo bunda kaka le temps soutien ya donc répétition ezalaka. Non, na minute on a stoppé qui yango to travailler na Chaba na Avenue Sport na Chaba na Kasavu. Na stoppé qui on a nous pour na taka ino studio moi ba titre na misato wana ici là. Naza na Amour éternel, naza na Mossad wana nzembo wana lisusu. Eh, collaboration ezali ou bien kaka yomo na yomo. Bon, oye bima le 28 pour yo nga mona pasuki no bo pour bato ba comprendre qui je suis quoi. Donc option ni nazaki nango bato ba comprendre ça non na ndinga faute. Ezaka ke na oluka lipa nanga quoi na sauver carrière nanga. Naza mutu naza pe papa ya mutu. Naza responsable donc funa telema pona vie nanga po sima nanga pe ba sepela. Donc, boyo kandenge na pasuki na première chanson Amour éternel, deuxième eza Mossad. Na Mossad sikoyo mambo eleka na kati wana nzamba batela biso. Donc eza na surprise mo eza na kati wana nzamba batela biso to mona na susu mko Mossad obima. Donc après générique na biso ko mona ngo yango eza na titre ya single Patratum. Générique Patratum. Ouais. Parce que nous sommes au camp parce que le 28 est déjà de savourer déjà. Donc le 28 tu donc tu bando ça l'effort 1 mois ou 2 mois tu bimisi sous mon corps 1 mois 2 mois tu bimisi. Bat ba mesana na malembe mais le 28 temps ba oyo ka ba mesana nga vite. Ndimelanga. Ça c'est des pireurs de moi lobby mais tu vas retenir un passage vraiment le 28 déjà bah que tu oses la yango le nogopo lobby déjà bah un mois on a tu vas retenir ni siko quelques remerciements nous pas banani paye le contact. Ah ouais ngai eloko na olelaka mingi za ba pesa ka litoi ndeka tolelaka ba tutu balelaka bo pesa ka litoi. Au PC pénalité aux nzembo oyoka ngo bena l'aise oyoka no na mbrite oyoka ngo bena l'aise o comprendre que été noko nenga oloba pasuki a pasuki penza po otso loba vina biso gode lo fom o ibisa ya po ano emba to monta lelaki menga siko na opasuka nanga bien na pesi pe makaba mbote makaba ba ye eza masolo na été bana ina nyonso na pesi bino mbote pourquoi pas Christian Schengen ye pas pasuka na ye omoni ke ba noko balelaki menga siko na sauver honneur ya ba guitariste donc na ba option donc il est canon bien bo pesa nanga ngenge wana naza na mutu nde ba tutu bazalaka donc numéro nanga nango plus 243 81 612 99 97 wana bozwanga monga ezaka teke o te allo te aza na studio te ozwanga mo na kati pena oui c'est moi Mabuma na studio mais na kati pona sola no mbango soit na koye biso rappeler nga dans quelques minutes donc le 28 janvier 2023. Donc, il y a samedi, dans quelques jours, toujours Amour éternel, Souka Nanzembo, Boyoka rythme et musique Nakati. Donc,
na pasuki na rythme na pasuki na chant donc nga na kuna besoin te baya otonga nga baluka basangisa na zonga na pasuki nde na pasuki bo na pasuki to asunelo ozwa te donc na pasuki eoleka bien donc na olela pe soutien ndenge ezalaka bato ya mbongo bapusana batia maboko na makambo banga bayoka bamona pe je crois le 28 déjà bapusana yango wana te nabeleli bango déjà bato ya mbongo bapusana pour le 28 baoyoka yango na opeso pe teaser okole pe na émission esala pe kaka bien donc le 28 baoyoka yango esala bien donc wana eza banzembo moko boye oyoka pena président pena obina yango mokonzi ya mboka omona pe okengeli pena Macron boye aobina yango ekota partout wana donc eza transparent ekota partout. Merci Mabouma, tu as presque na souka vraiment ba remerciement pour banani. Ouais, wani zanga raté ngana on y attend ka ba bonne année, tout ça toi toujours n'attend. Voilà. Ba bonne année na ngai pa ya César Pacioti ya Ngoi Loboro ya Nzambe. Fondation César Pacioti. Bonne année na ngai pa ya Patrick Libanais. Na musika na pesi bonne année pa ya Vasco Mabiala. Wana vie na biso ya tongo Vasco Mabiala bonne année na ye na pesi bonne année na ngai pa ya Général Kif Kakesa ya Mama Chako na Jobu. Bonne année pa ya mon ami Tom Simitondo. Ba bonne année no yango wana na pesi ye na obengi police Tom Simitondo police. Donc bonne année yango wana na pesi bonne année pa ya le maître puissant avocat maître de mousse Ntsasa donc ba bonne année yango wana. En plus joyeux anniversaire na Eli Susu. Donc na pesi sou bonne année na ngai pa ya Fatima famille royale la Queen Pauline, Lucien Isaka Lukie, Baby Issa Chiwe, Bob Manyongo Mvuluzi, Nounou Tabukobi, Chamle Eremia. Donc ba bonne année na bango yango wana, so na vérifier sou bien na moni de Chini Inda garçon réel. Benetulo ma mwasi ya mwindo kafu kafu. Na moni isusu ye wana linga wakati yango te na sala yango comme clôture. Freddy Ndongala Irlandais les boss. Yazana nyonso azana ba palin, azana balar, azana bakar, azana bilamba. Donc yazana tout Freddy Ndongala Irlandais na moninga na Beke Numberto Fezer des prêtres. Na pesi bonne année pa ya Dodo Mika de Luxembourg. Bonne année pa ya mon papa Louison Mabouma, Maman Charlotte Amba, Mami Izé, bonne année Yvonne Izé. Donc baza vraiment belé na clôturer pa ya mon bébé Kaetel Mabouma. Merci, là c'était l'artiste musicien, chanteur, compositeur Mabouma. Base au Abetozaki net solo li belé vraiment je crois qu'il faut comprendre au azobongi ça déjà appelé le 28 biso to sengara bato tout ba pesa ba mission chance na ba carrière na bango le 28 déjà botali toi pour pousser na pe pembeni ya Mabouma base azo senga ma soutien na bino et ça la bien sambino pe biso pe ba journaliste et sengara toujours soutien na bino za mo boulot donc bango pe ba yembi ba sengara toujours soutien na bino et ça la bien merci na Christian Manza merci na Beni merci na maman Laetitia Ngolo femme forte merci na le patron Bruno Lubika Mbongo ya propre merci na maman Élisée Mbo. Maman Élisée Mbo merci na yo merci aussi na grand maître John a peu son mot tenu ngwana donc quand na lobara soki nzambe kolo mokila zongi te tokuta na mbala esima na numéro mso toujours esika mais biso na chaîne biso doit nous aller toujours wana pour nous accompagner Mabouma parce que faut toper sa peu chance pas toper sa peu chance au toper sa peu bandero musu super ndenge zalaka merci bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.